Nuna twende no kumbanza bakundi, twende no kumbanza bakundi, kadi twinwa mpawa monekeneko tanje. Donc kunkamba mabwidi, bauta Angolais, bauta Brazza, bauta Bandundwe, Congo Central, Moyenve. Kamiamba sinubonga, nusatambula makanda manza. Oyisukunu wonza kesa kelu vilaka nako nzembo oyo yango toyembelaka bapaya bautaka de par le monde bayaka kuna balbiki soki boyebi kaka nzembo ya ba angelu lingombe komi mondial. Maman Mbonga Thérèse ye azalaki na première ceinture ya ba collaborateur oyo ya Tata Simon Kimbangu pe na mokolo wana oya le 6 juin oyo Papa Simon Kimbangu ye moko apesaki annonce ke tito zaboy makambu elingi ekweya nde na sengi na bino oyo akokanga motema te oyo akosupporter te malamu atika biso azonga na ye na ndako pamba te soki buluma ekweyi awa moto moko te akoki kozongisa moto moko te akoki kosala revanche respect ya mobeko nde mobeko epesamaki kasi ezalaki kaka na moto moko Papa Daniel Mbandila ye nde akangaki motema te azwaki libanga pe abetaki yango epai ya soldat nde munduki oya soldat wana yango oleke ebimisa mai ebimisaki lisasi oyo ebomaki Papa Kitangulu. Tozobosana donc quelque part tokozala pini. Alors au moment où tokomi na tango wana te vraiment bandimi bozola na ngai na bokebi nyonso mutu na mutu azonga na esika na ye totya nzembo yango na valeur ezali maloba margele kana nzembo parce que mokili mobimba biloko oyo balobi wana yango totangaka mingi na Apocalypse 21 obani na 23 tina suka olandi nzembo otangi chapitre wana eloko moko ekeseni eza te. Alors makambo bakoma na chapitre wana Apocalypse 21 23 27 nulle part au monde lingoma moko teza na makambo wana biso kaka bakimbanisi. Nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota bazilaka makambo mingi ya mabe mpona biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka 100 ans ekomota makambo elele. Bozali ebele bokolanda kabiso tokanisi bongo Papa Marius Simba Dimbu Diaku elongo na Papa José Mandako kuna na États-Unis, Maman XL na Finlande, Maman Tina Tumba kuna na Canada. Bozali solo ebele Papa Beken Jean-Paul Nsatuzola elongo na Molonga ni na kuna na Londres. Bokolanda kabiso butu moi na tina ya émission na biso émission na bino tolobela Maman Mulu o ezali kolakisa ba valeur nyonso oso ki tozali koloba lelo tokozonga ka toujours sima ezali pona ngudi ya bana soka lobaka teke tata ndima na kopesa yo maboko e maboko yango emona na kitango tata akangamaki tikino ye akabolaki nzoto na molimo. Tozali kokoba na kasi ya émission na biso solo tozali kokanisa bokaboli ya nzoto na molimo ya Mama Mbonga Thérèse o azalaki bongo disciple ya Tata Kimbangu akufa kina tina ya torture elongo na bambota na biso tokokoba kaka na kati ya mozindo ya likambo yango pamba te tango oyo ezali kaka tango ya kopanza sango toke na ngambo ya Papa Évangéliste lelo tolobi tozali kokangisa Mama Mbonga Thérèse tokoyi koyeba na molai ya likambo via Mama Mbonga ndenge ezalaki tikino ya kufa pona likambo oyo pe maya bandai kosala pamba te kuna bazali kotalisa biso ete ba disciple ya Papa Kimbangu bazalaki pe doté na pouvoir moko spirituel bandai ko pesa bango penzela ya ko salisa tango pasi ezali. Merci maman journaliste.
Maman Mbonga Thérèse. Tu veux na libote ya papa Simon Kimbangu Mbonga pe moko ezali Mbonga Marthe wana ndeko penza ya papa Simon Kimbangu. Voilà. Mais Mbonga oyo tozokolobela mokola lelo ezali Mbonga Thérèse. Nde bango première ceinture ya papa Simon Kimbangu. Le 6 avril 1921, qui salu ki moni ki na lantenda Nkongolo, Mzaba, ina lutaka na mama Kia Tondo na bwala ya Gombe Kinsuka. Mambo makambo ikende rapidement. Rapide donc. Mokili baye ko yeba. Bato bandi ko ya nankamba. Nuna twende no kumbanza bakundi. Twende no kumbanza bakundi. Kadi twinwa mpawa monekene ko danger. Donc kunkamba mabwidi. Bauta Ngolais, Bauta Brazza, Bauta Bandundwe, Congo Central, moyen V. Bato no yuvula. Likambo nini ekwe nankamba. Bon. Papa Simon Kimbangu protestant longi nakati ya Nkamba. Singeleli kuna. Mais nini ezokoleka me missioni mundele po aya akoma na Nkambe comme une équation. Donc notamment révérend Jenix, révérend Hilar na révérend Boskilo. Bango nde bazalaki la période wana na Gombelu tete ko diriger mission ya BMC donc battu son mercenaire chocheti bango ezalaki na bango pasi po koma pamba te bango balaksi Bible na batu bandeko mususu bango basaka le simple communauté kaka condamnation moko pesa ika mwa kitoko mingi te bobangi lokola pe monopole ezalaki na bango te po ya kotamble bezo ko banga siko marqué tout religion ezali mundele azo kanisa soki amoni soit mokonzi ya l'état aleki na Nkamba ko vérifier situation soit un prêtre aleki kuna bongo ya ko kende ko vérifier yepe kuna afandi kaka na Gombelu tete na BMC tango etamboli tokomi na le 19 avril babengisi convocation ya papa Simon Kimbangu wani kwenda na BMC. Na le 19 avril azwi mama Mwilu ba papa bango misato bake kuna mama Kinzembo les deux secrétaires bako se présenter pour na makamatali musala ya ye azoko sala na Nkamba. Baye ko comprendre te que musala wana eza na nzela. Baza kolinga maintenant ba convaincre papa pourvu que ba kotsa na je moko boye soki parfois a salisi bato kokota bango baye ko pesa baptême ou bien makambo ba ya je moko boye papa lobi non. Mosala oye uti epa na ye moko tala mwana oyo asekwaki bakendeki na ye na famille ma papa Mbwende na mama Nkenge mwana asekwaka bakendeki na ye batali mwana balubi biso tokomi na retard. Maintenant Nambanza Ngungu tokomi na mois de mai
misala eye makasi nde papa ekosenga lafali azwa basalisi nde bango bayekobima na le 7 mai bayekozwa basalisi bakoencadre papa na ndenge spiritualité bakosala mosala ensemble kuna ekomonana bato bazalaki reteni bamonaki mama Mikala Mandombe, mama Mbonga Thérèse, papa Ndangi Pierre na papa Jean Mukoko oyo azwa nzembo ya mibale to ya yambo pe ya mibale na kati ya lingomba oyo. Nzembo nini wana? Amakesa mandungi di louvre tellement nzembo liboso. Alors nzembo mibale po mundele kutwa budango jour le 18 mai wana kota nkamba. Onkunga uno irataki na album na biso po kilinso kuikilako. Nzambe tata nzambe tala makambo. Po liboso refusa koteka ba mikanda. Bakende bazwa mikanda ya banzembo bwa kantiki kakatala muna nkunga kingali. Kalu sekenduta ale twenda muna nkunga kingande. Ndenge wana kaka. Maintenant nzembo ezoko bima ndenge papa pasteur alobi ko bima nako yekola nako yeba pe nako yemba yango mbala moko amakesa mandungi ndwana mundela budele yango tango abudele yango papa tell Chorus butinga bundenge nini allo petit problème pas mukoko zwa susu mususu Lusatambula kunga myamba sinubonga Lusatambula makanda manza Oyisukunu wonza kesa Kelu vila kanako Nzembo oyo yango toyembelaka bapaya bautaka de par le monde bayaka kuna balibiki soki boyebi kaka nzembo ya ba angelu lingombe komi mondial Liangoto, yoka tina bayembelaka bato bautaka na ba pays étranger nzembo wana. Voilà. Yangonde epesa biso nalo na à partir ya le 18 mai 1921. OK. Ke voilà mbo ye bazalaki papa Antoalani Thomas azala mekasi ye azalaka kuna tango ba ko solo na papa balbi kende ko bongisa makambo ozana ona lingomba et puis ko rejoindre biso akenda atia ko zonga lisusu te na ba papa Manika Polo papa Mbaki bango tu wana bazalaki bekasi ba ko fandisa quelque kati na bango papa Manika Polo Poye akomai ko sala makambo oyo ezalaka te. Ndeti nini? Akotiki nzoto na kati ya makambo. Voilà. Pona ko laksa lokola ye sikoyo mene akenda de histoire na leba kutute soki histoire nini batanditka ya Thomas na Bible ki bakisa diako. Soki ezalaka ndenge nini? Tata longola ki eloko na ye. Ngeta. Mais papa Mbaki par contre tango akena mbanza ngungu batuna e makambo makonsena papa Simon Kimbangu talaka ndenge zala on dirait c'est ndenge wana. Voilà. Likambo na pepe c'est ba problème tango ayeba ni makambo ni noko sala na mbanza ngungu. Olobaki ni na TCV. Luntila lempe papa ça va kambote mais atikala pe aza ko continuer ko sala mais abande ko zwa banzembo tala makambo lela bango ne na kati ya groupe wana bango balaki kasi tango vurukumba eko kota ke mundele akoya ko sala ba enquête monsieur Morel administrateur aye papa expliquer que makambo ezoko ya ndele akoti na nkamba le 11 mai wana asali po asala enquête na ye
pour batinde kende ko inquiéter situation ezoleka na nkamba balobi Morel aye na nkamba bayambi bien ye alingi kaka kotonga ndako na tante esika kofanda esika ndako papa eza pembe na liboso wana po asala enquête bien balobi kozala awa te parce que batu bazoya bansambu tala bamaka msusu bapile no albi non awa mbo ça va zala wana mais ndule kobetama ça va akokai kolala te banzembo ezokotakata mais batu bakoyamba ye les 4 basalis na tango ne batikalaki wana mama Mandome Mikala, mama Mbonga Thérèse, Jean Mukoko na papa Ndangi Pierre, les 4 bangonde bakende koyamba. Mundela Talibo administrateur na rapport na ya komi boye. Na moni papa moko alataki pantalon rouge, chemise à pembe, na nzete na loboko lokola ya évêque. Et séance wana le kaka et mateye zalaka na tangwana bamoni mami kala za ko brandir photo ya Goliath na David. Siko ezo talme basali enquête bamoni eloko penza ya mabe penza ezate. Azo senga mbongo te mais azo sala kombo nkolo yisu batu mususu aza maladi te alobi te na ke kozwa nsambo amundela zokoma yango ekoma non na kanisi papa Simon Kimbangu aza na esprit ya kosala lingomba na ndenge ya bango bato muyindu esangani na makambo ya Bible. Papa te explication biblique aza kopesa c'est autre et autrement. Parce qu'il y a beaucoup de figurations comme Mathieu, aya ko kundola, o bino boma aya bimisa ngom poisa. Balbi que c'est différent. Alors non peut-être a commis l'intention wan. Moi quand il bisaka na ye a sala suba jour minute bazongi. Ko zonga ki yango lekaki na mission protestante na BM sikuna kombelotete. Yango epesaki penzela que administrateur papa révérend Jennings a commenté le 18 mai wana a kozwa échec na kati ya miso ya batu na mokolo yango wana banzembo ibimaka ya biso. OK. Alors akemba nzangu na rapport na oh côté ba réunion côté tant ba réunion côté wali me bon bozo tikele teme mais tala makambo zo me bino kutu boko biso kutu tsana biso soki bo tikeli kaka tana kimbangu wa continuer makolo na bilo za na nzela bozo ko kende yango balobaki faut ba télégramme ye le 1er juin que arrestation immédiate ya papa Simon Kimbangu et ses 4 sujets 4 collaborateurs foya sangwe yokali na molimo balobi makambo ye mabe ntanto telamene ba période na papa bando ko expliquer ba makambo mingi bazo tinda pe ba bibouele ya poison bibouele ya ndenge pour ko attaquer toujours nkamba mais nous sommes ko anéantir. C'est ainsi que les 5 juin kuna na ngungu bamindele ba telebi po baya ko kanga et yango sali envahissement cité sainte mais kasi papa talibo batulanga fona préparer bango baye batina ya musala oyo baza ko sala bakuta na pe na mokonzi ya musala sans quoi et vous allez passer pour oyezoko ya c'est plus atroce. Yango bakendeki na retraite kuna na mbuki na ndimbankenge kuna na ndimbankenge po bas kota basambela bazwa makasi baye balikambo nini eza ya mutuya na likambo to bandi poko ye batina musala zoko sala kokoma kuna likolo efongwami ba ange bakiti miziki ebetami kolo iswaye akutana na papa Simon Kimbangu
na minute fongola epesami bakie kotala balie oyo boyebi bien na kamba o baza kuna batali kuna basite nyonso tali ainsi de suite tout ça place hélicoptère makamo nyonso na batamola minute d'un club bazogi pa bazalaki na toujours na espace tango ekokaki koloiso okay musique tikala kotikala mais mama mbonga tali bolobi ah nkemba boye malamu nakende nanga kaka omoni sika makambo utaki yango wana malamu nkemba boye nga nakende nanga papa no un tokende nano tango ekokoka nango mais tokende nano tolongola nano épreuve oyo bongo nzambe ayebi nini abongisi po alingi soki esuye te luki oke kitoko aboye oyo tozelaka yango oyo ah vraiment koyaba yaki na nkamba mpona koaffronter maintenant le 6 juin maintenant envahissement cité sainte okoma basali are na lukengo epai ya ndeko ya papa Simon Kimbangu mbonga Marti oyo tolobelaki wana okay. ala basali papa Simon Kimbangu bino to préparer communion po tozwa nzoto elambo po tozokende makambo ezali nde bakomi kuna bale likemba basali bameli mai bazwi nzela bazokoya kote nini wana bakopona ngina banje nzela bakomi na lukenga bazokoya nkamba siko zala lukenga bazokoya siko bazokota nkamba kuna population bazokosela bayibi te papa bazalaki wana babo baye ange moko ye wana kene kokota na nzete ya safu wana nzete ya safu oyo wapi na kwe kote ya kwe temple oyo nde tokotala ngo na misère tuna komi na nkambo tuna nzete oyo bakata ya safu oyo ange akotaka na kati kuna mpona sécurité ba ange mibale bazalaki disparu mais moko wana ngeke kokota kuna nde mundele tango aye bano obeta masasi bona bo papa mi yebiselaki déjà ke mais tala mibeko pasi kaka chauffeur wana ekotaki babrike ebetama masasi ebimi ekoboma papa kitangulu nde moto liboso akufaki na bankole un jeune garçon ya muke alaki na mukongo ya mama na ye mutu akilwa nde mutu azwa liwa ya yambo nde arrestation papa Simon Kimbangu ekokangama bama mikala bakangami bango nyonso nde maintenant libération ya bandeko ya œuvre maintenant ya ange eye a libéré papa mamikala mundele tango monike chauffeur kuna makambo ye singa oyo bakangelaki mama mikala apesi yango papa na boko ya papa Simon Nsumbu croyant que ye policier lisusu militaire ma papa Simon Nsumbu koko ya papa Simon Kimbangu kangali atali oh mema mikala na bisoti ala bende malemba zamba la libéré batamboli na bango alba papa Ndangi ba mama Mbonga Thérèse bango nde batu wana nde bakangamaka mokolo wana na batu mosusu bakokanga barécupérer bango wana nde baza koyana bango na nzela ya Mbanza Ngungu bakomi na liboso kuna sukwa na kota Ngombe Nkuba kuna ba zongisini parti ya bato babonaki bazalaki na bango na makambo penza ya nanote ba libéré le reste bakia na bango na Ngungu ale pasi oyo ezalaki na Mbanza Ngungu konyokwama mama Mbonga azalaki na zeni konyata kobeta bakrosa munduki ko maltraiter makambo susi ya mabepe alors amulike non nakoki kosubsiste te malamu nakendeka mboteko ndenge yasengelaki yango wana ekosalema mpe
akotika biso na honneur wana atikaki biso na le 20 août wana ba famille baye ko récupérer corps yango bakumbaka na papa na tango na babandi tourner baye ko zo papa Zola Emile na nzela bakoti Lubingwa bafani na bakotana kuna bamboka eza kuna pa kitondo ayibi penza bamboka eza pembeni ya Kinkewa pe na za site wa bengi Lubingwa na mbuma esika papa umelaka batango ebele mais tango likambo ngo ekokweya papa akomi au courant ke moko kati na bino asili kowa ba critique ekotaki oya loba likambo tala sika mutu akufe ngeta mutu na mutu akoloba likambo na ndenge na ye voilà to mona metna ye kuna to na tango to kokangisa ye kuna ye metna ye azotambla tiko mwa ya biso boy ti baza koloba makambo na papa azalaki je crois na mboka je crois ki Yannick atiki batu mais azane kuna mais bamoni na Kinkewa yeyu abimi nini omniprésent likamonini azwi batu abandi ko expliquer bango situation ndenge ezali baye ko comprendre mitema na bango ekiti batiki ba décision voilà mama na biso yango wana aza na mboka ya Kinkewa ke lelo yo mokili tokendeke kuna po na kotala dignité ya mama na o misala basali na oye moko amonaki malamu atika la cesse akende na ye po soki a continue kofana na kati ya mokili oyo peut-être kambote vraiment na bosenga wana nde yango esalamaki nde papa Nzambe alindimaki oyo mutu asengi yango bakopesa sosengi lipa bapesa yo lipa bapesa yo vitalité et vraiment yango mama atikaka biso le 20 août. Ok, merci beaucoup papa, vraiment na ma pomba mito pe ma ya motu ya oyo siliko pesa na biso tokati na ngambo na bino papa beaucoup pesa biso na nkombo na bino et puis bo biso ndenge papa évangéliste ya lobi ba mboka précis ya mama Mbonga Thérèse pe ba mboka oyo eza nzinga na biso awa simba na micro. Merci maman journaliste na ndenge opesi ngai parole. Ngai na bengami na kombo ya Jean-Louis Kitondo Katusevanako. Nde pona likambo etali mboka ya mama Mbonga Thérèse. Soki tozongi mwa moke sima nde mondele oyo akendeki na mboka Nkamba. Pona ko sala ba enquête ko surveiller ko yeba soki position ezolekela ndenge nini ye azalaki mondele monene évangéliste monene kasi tango akomi na Nkamba amonaki population ezalaki makasi nde yango wana asengaki kutu na alobaki epai ya Nzambe ke Nzambe pona nini te opesa nga lisusu misu mususu na sima na ngai na dikosi na ngai pona mona susu awa liboso nazomona pe na sima susu nazomona pe nazoloba lisusu opesa nga lisusu munoko mususu po nakoka kolobaka na sima pe liboso parce que banda ngai na banda musala na ngai ya kopanza sango malamu nde c'est la toute première fois na ya komona population ya boye basangani kaka pona likambo ya tata Nzambe wana nde likambo ya liboso parce que wana nde révérend Jennings mutazoloba makambo voilà révérend Jennings nde pona koloba ete mama Mbonga Thérèse ye azalaki na première ceinture ya ba collaborateur o ya tata Simon Kimbangu. Pe na mokolo wana oya le 6 juin oyo papa Simon Kimbangu ye moko apesa ki annonce ke tito zaboye makambu elingi ekweya nde na sengi na bino oyo akokanga motema te oyo akosupporter te malamu atika biso azonga na ye na ndako pamba te soki buluma ekweyi awa
moto moko te akoki kozongisa moto moko te akoki kosala revanche respect ya mobeko nde mobeko epesamaki kasi ezalaki kaka na moto moko papa Daniel Mbandila yende akangaki motema te azwaki libanga pe abetaki yango epa ya soldat nde munduki oya soldat wana yango oleke ebimisa mai ebimisaki lisasi oyo ebomaki papa Kitangulu patosaki mobeko voilà. Nde bibembe na nkamba ebandaki kosekwa papa Simoke Mbangu abandaki kosekwisa kasi ebembe wana oya papa Kitangulu esekwaki te mpona nini ye akufaki mpona kobuka mibeko voilà. Donc abukaki mibeko nde yango wana ye akufaki tango tozongi na mboka oyo ya mama Mbonga Thérèse ye mboka na ye ezali Kinkewa e Kinkewa wana ezali na bamboka oyo ezali périphérique lokola mboka Mbumbe, mboka Lovo, mboka Makanga, mboka Kiwembo na ba soki okatisi na ngambu kuna nde okokende kote ya Tuku okokende na bamboka Tuku nde yango wana bamboka oyo ezingami na mboka ya Kinkewa nde yango wana matondo mingi papa na biso tokati na ngambo ya pasteur de centre papa nini ko bakisa ya mboto tosilisa émission na biso ya mokolo malelo. Merci maman journaliste Nalandi papa évangéliste na oyo tukoloba papa secrétaire en évangéliste papa Kitondo Jean-Louis makambo yango bayebisaka biso mbala na mbala mais susi na ngai ezali wapi banzembo papa évangéliste utukolobela awa nzembo ya deuxième chanson lusinga tambula makanda manza nde susi na ngai ezalaka mingi tango nazotala tambula ya bandimi ba désordre na Katalingomba papa zotina makambo botinda boye na nkamba tozo salate azo senga mbongo biloko ya nkamba pona bapaya tozo salate tango makanisi zongi na nzembo na yoka kamawa parce que terminizo ya nzembo elobi nini bobosa na te donc biso to banda ko bosa na déjà to bunga déjà parce que lusinga tambula makanda manza eyisukulu onzekesa que nous vila kana ko biso banda ko bosana tango ntsintsani bantu bapanzani tango papa mbenza balubi bosala boy batu babude botina biloko na nkamba lobi dimanche to ko sala boy pu biloko ko tankamba biloko ko mona na te isolo baka biso si to bosana déjà le tango tozo bosana donc quelque part to ko sala pini alors au moment nan to komina tango wana te vraiment bandimi bozola na ngai na bokebi nyonso mutu na mutu azonga na esika na ye to tia nzembo yango na valeur ezali maloba margele kana nzembo parce que mokili mobimba biloko oyo balobi wana yango totangaka mingi na Apocalypse 21 obani na 23 tina suka olandi nzembo otangi chapitre wana eloko moko ekeseni eza te alors makambo bakoma na chapitre wana Apocalypse 21, 23, 27 Nulle part au monde lingoma moko teza na makambo wana bisuka ka bakimbangisi siko mabota nyonso bayemba na nzembo wana bazokota na nkamba epa nani yangai na yo kimbangisi sikoyo o baloba kifali to sala kango te o tozo sala ngo avec négligence malgré tozo to same ebelete grande partie to bandiko zonga sima to komina bulembo orke wane zalibila ka ba pesa bisoke musala oyo bozwi mabota nyonso mokili mobimbe ko ya na nkamba bino nde bato bokolesa bango bino nde bokolalisa bango makambo na bango nyonso etali bino me bobosana te biso bandiko bosana nde susi na ngai ezalaka esika wana dimanche ko ya na église ya bato zamba awa wenze partout musala tosala manakati bato na libanda donc esika nazomona tozaya kobunga alors tata mulimo santo ala tabana na ye apesa biso nguya biso basali na ye bayoka bazonga na kati ya nzela sankwa tozaya kubunga mama parce que bilaka iliboso na bapesa biso
ntango balobaki makambo wana mopaya moko tazaki na nkamba mais sikotala bato ndenge bazosopana donc bilaka yango yango ezokokana mais biso role bapesa biso tozokokisa yango te sushi na ngai eza wana. Merci maman. Merci beaucoup révérend Borosimba kaka micro pamba te tokomi na suka émission na biso kasi ba mbote kozanga te na ba bazali kolanda biso. Merci maman journaliste. Tozali bandimi mobeko liboso bolingo. Bolingo yango totiaka na première place parmi les 3 points principaux. Natina bolingo na pesina no mokonzi na ngai na division unique papa Dina Ando Manuel Mbote Margaza na mbeto hôpital Nzamba sunga ye azwa guérison azonga na musala na pesi papa évangéliste ya division unique papa Zuza Kiakanda André Mbote na Yakoba ana musala ba pesi yaki intérimaire na pesi pe papa Ngwala Pascal comptable na niveau ya division unique na pesi pe Mbote awa bandeko na ngao tosalaka na bango. Tout d'abord, il y a mon papa évangéliste. Na pesi révérend Makono le valu Simon Mbote. Et pourquoi pas na bossa na mama nanga. Na pesi mama passer Mbote. Na bana nanga nyons. Na bandimi nyons ki santu. Na pesi Mbote na papa Jirens dirigeant Faki aza présent. Mbote wane sunga ye bakse mayele na musala salaka. Na pesi papa comptable de centre Mbote. Malgré azobela mwa muke nzamba sunga ye azonga na musala bandi mignon seki santu papa pambula biso lata biso pour que tozonga na nzela to sala musala na yo ndenge zotinda ndenge pezo sengela yango. Merci maman. Merci beaucoup révérend to katina ngambo na bino kuna papa Bambote na bino ya suka. Merci pour na kosukisa. Na pesi Bambote na bandimi nyonso ya centre dinkisi na pesi Bambote na bureau de centre biso nyonso oto zalaka kuna kobanda na papa comptable Joseph Lutumba et papa surtout papa évangéliste mokonzi ya département évangélisation papa évangéliste Antoine Ndakumona Kiala yende azali évangéliste de topesi mbote na mama Senga Mpemba Esther papa Jires Kanza Kizaya topesi mbote na bosani pete yemoko mokonzi na biso oyo asimbi biso na kati ya centre ye azali représentant ya Nzambe na biso ye na kombo ya papa Antoine Mankangila Ndombele yende mokonzi ya centre oyo pe apesi baninga nyonso na kati ya ECK de la Lukaya na pesi bango bambote pe na bosanité na pesi mama na ngai mama Kengi Hortense Mambweni na pesi mbote pe mwana na ngai mama Sangu Persévérance ne na sukisi kakaboye matondo mingi papa évangéliste maloba mboka yo. Merci Samla Bambote betume kwenda kuna na siège beto na nkamba Yerusalemi tuna bundu na yeni musi Nzambe beto papa Simoki Mbangu kianga na mpe vyandongo Bambote ya kufuana kana ba papa conseil ba ma conseil direct Bambote ya wina ba mikwikizi nyonso minde mikwikila famille nyonso oyo bamoni biso batali biso topesi bango mbote na sungula kanadiambo yina to sotonaka nakata isika ya sina mutozolo yufula diambo kaka na kanali ya émission oyo botuna bango bokozula ba réponse soki likambo ezali bokekaka na canal ya chaîne oyo botuna bokoywa ba réponse na bino sans doute
bambote ya batu nyonso. Merci. Voilà. Na combatata moi peut-être mon centre pour na kosukisa maman journaliste. Vraiment topesi bino félicitations. Na ndenge bozi makanisi po ya kotala biso. Ba paroisse eza ebele. Mais boponi ki santu to sepeli mingi. Ezala mbala liboso te peza mbala ya suka te. Tango bato basololaka nesika toyokaka makambo nyonso. Nazoko loba nazoko yekola. Nazoko teya nazoko miteya pe. Moninga bimisi likambo nde sika tozolaka ba connaissance makasi parce que musala oyo moko tokolobaki na yibi makambo nyonso. Soki bozo solola te okoko yeba eloko moko te. Vraiment ezala mbala liboso te bezala mbala ya suka te. Mais tosengi boye mama journaliste soki mokolongo pe obongisi po ya kotala biso faut qu'on annonce que bien avant biso to préparer baptême. Alors on a bino bato bolani biso tozali batu koyeba pe eza ndenge moko te. Ya des fois yo yebili ndenge mususu biso lobeli ngo ndenge mususu ko ti ko compléter mais ko leka na critique te tozali batu to silisi na combatata mo musantu. Amen. Amen. Merci beaucoup papa révérend pasteur de centre na précision kitoko oyo bopesi biso ndenka kabiso toko lobaka tango yozuli bako ya koyamba biso oyo yebite luka oyekola ezali na yango kitoko te bo bakoleka na kobwaka ka mabanga ya mabe plutôt ba fleur pa bateli kambo oyo tata Kimbangu amzimina mokumba o bamonela ka ngai na kati na libulu moto moindo ezali ndenzela ya solo biso tozali koyebisa bino avec ferme assurance pe par la foi été tata Kimbangu ndeye wana nzela ya lobiko yo oboye talaka tango ngonga ya montre ezali kokende tango wana koloba te ke oyoka kite pamba te maman falon tima elongo na ba révérend solo taki kobeta kilelo na kata mitema na bino bofungola boyamba tata Kimbangu lokola mosungi pe mobiki sinde tango wana tokozwa lobiko ya seko nazalaki na esengo ya ko présenter elema oyo pona bino soki bosepeli na yango bopesa merci mingi na papa Enoch Maketi o azalaki na sima ya caméra elongo bongo na papa Bronski Ntombi bangonde ba asiraki na ba image kitoko topesa bango merci to senga nzambe molimo tout apesa bango makasi po ete mosala o eyaka mbone difforme liboso ya baitando na bino ngai maman falon na kolobaka soki nzambe ya kati mokano te tokokutana lisusu awa na même chaîne pona kopanda ya sango tokutana mikolo ezali ko ya botikala malamu.